omona mokonzi malana bulungi azali na libonzi akulongola motawu imela omona Hallelujah, imela omona Hallelujah, Nous allons lire dans le livre d'Actes, chapitre 22. Au verset 6 jusqu'à 9. Comme j'étais en chemin et je m'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. J'ai tombé par terre et j'entendis une voix qui me disait: Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? J'ai répondu: Qui es-tu, Seigneur? Et il me dit: Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent
bien la lumière. Mais ils n'attendirent pas la voix de ceux qui parlaient. Alors j'ai dit, que ferai-je, Seigneur? Prions Dieu. Éternel Dieu, nous sommes rassemblés ici en ton nom. Nous avons besoin de ta lumière, puisque nous savons que tu es la lumière. Tu nous as appelés à te suivre, puisque c'est par ta parole que nous sommes réunis. Dieu, que tu puisses œuvrer au milieu de nous par ton Saint-Esprit, que tu puisses nous parler, nous avons besoin de toi, que ton Saint-Esprit puisse saisir chacun de nous, que tu puisses oindre nos yeux, nos oreilles, afin que nous puissions te voir et t'entendre. Oh Dieu, que nous commencions avec toi pour terminer avec toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons demandé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Kombo na kolo na biso Yesu Kristo kumama. Sangani lisusu na tongo kitoko oyo. Wana kuluwe nkolo na biso. Yende akoki na masanzo. Amen. Amen. Yende akoki na lokumu. C'est vrai. Yende akoki na bozwi nyonso. Oui. Yende akoki azala na mayele. Sagesse. Azala na makasi. Pe a recevoir ba adoration na biso nyonso. Amen. Na tongo kitoko oyo batangeli biso liteni moko malamu. Tokozongela yango lisusu. Wana ya tangi na version Louis II. Mais ezali na moi eloko moko muke na Louis II yango ezali te. Amen. Ande kozala pe titre réalité na biso. Bi wana ngai nazalaki na nzela, comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas. Pinga nazalaki kopusa na pembeni na Damas. C'est là que cela s'est passé. Amen. Amen. Kuna nde yango elekaki. Amen. Amen. Wana na Louis II ezate. Tout à coup vers midi, balamoko kuna na tango oyo ya moi makasi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Polemoko makasi yaki pe ezingi ngai. Et je tombais par terre. Penga na kweyaki na se. Et j'entendis une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pe na yoki mungongo moko ezali koloba te. Saul, Saul, pona nyo ezali konyokola ngai. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Penga na tanga na lobaki te yo zali nani nkolo. Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth. Ngai nazali Yesu Kristo na Nazareth que tu persécutes. Oyo zali konyokola. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière. Oyo bazalaki na ngai bamoni pole, mais n'entendirent pas la voix. Parce que bayokaki mongongo te de celui qui parlait. Bazalaki koloba. Alors j'ai dit, que ferai-je, Seigneur? Penga pe nazongisaki ye liloba na lobete nasala nini nkolo. Amen. Amen. Awa eza expérience. Paul asali. Ayibaki esika ni likamwana eleki. Yango pe ozala titre littéraire na bino. C'est là que ça s'est passé. Amen. Amen. Tu muto osali likamoko te komelio eze eloko yo ekokanga mano na mutu. Fuiba expérience na nga na sali yango na esika nini. Amen. Amen. Okobosa na esika wana te. Ye wana zaki kokende pona akoka kokende kobumbisa. Bao ezalaki bao bazalaki bandimi. Parce qu'à l'époque il y a kaka religion mibalo ezalaki ya koyeba. Zaki na ba pharisiens. Pharisiens bango bazalaki o bato ya lolendo kondimete bango bazalaki kondimete liseko ezali. Bi bazalaki ba orgueilleux. Puis zali ba sadicéens puis bazali bango bazalaki lobete liseko ezate. Amen. Amen.
Il y a des courants oyo vraiment ya religion bato ezaki kuna na Israël. Basadicéens bazalaki ba oyo bazalaki plus proche na politique. Bazalaki na bozwi. Bango nde bazalaki koyoka. Et ye azalaki katikati na bato wana. Puis bapesi lettre de recommandation kende ba oyo nyonso bazalaki à l'époque il y avait ba Nazaréens bazalaki kondimaka biseko na Yesu Christ. Moi communauté muke. De ba omona bango lokola bato pamba baza na eloko moko te bato baza na mayele te abazo kende bakanga bango et Paul nde mutu batindaki kende kangela biso bato wana. Amen. Amen. Abi maintenant tango akomi na nzela asali une expérience awawa le même Paul o batindaki aza kospesa discours na ye tango bakangi ye sikoyo. Alors c'est là que ça s'est passé. Là où j'ai eu l'expérience dans Zambie. Amen. Abandi ko expliquer abete monaki pole na nzela ya Damas. Pole moko ebimelinga monete na midi makati na midi moiza makati. Yesiko na midi wana moni susu lumière eleki moi. Amen. Tango ya moni yango akwaya kinasi. Abite bato tozalaki na bango bamonaki lumière wana. Mais bayokaki mungongo. Amen. 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 Parce que la révélation est individuelle. Amen. 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 Soki nzambe alingi komimonisa na yo akotala groupe ya bato te. Akotraite na yo moko. Abite qui est une personnalité vis-à-vis de Dieu. Yo na nzambe. Vous allez kotraite. Eza makambo bato nyonso. Bamoni nkembo mais lumière oni mais mungongo e bango bayokaki te. Mais ezalaki nde na esika wana na nzela na Damas nde makambo elekaki. Amen. Amen. Il continue. J'ai tombé par terre et j'entendis une voix qui me disait Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? D'abord, saute aux yeux, na liboso. Tout le monde était yé, Paul, aïe, que le ezali Valère Makasi. Amen. Moni lelo eke, soukata muta kufi. Bibi, ça servira à quoi? Okende na ba million na yo. Toza na ba million. To ba te bele ba linga yo, ba yembela kayo. Mais soko ko perdre vie na yo. Parce que jamais mutu bakunda ye ndenga yake ono aza milliardaire. Akufi bazwina ba or na ye ba landi bakundi ye. Ezalaka te. Ndengo yaki na mokili ndenge bakozongisa yo. Amen. Biloko na nyonso kotikala. Mais liloba na nzambe soko kutani nango la pure parole. Yango ekomema yo, yango kotambola nango après la mort. Amen. 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 C'est-à-dire après kufa eloko ko accompagner yo ezali liloba na nzambe. Ku Bible ko bete soki to komikumisa mana liloba na nzambe. Amen. Amen. Parce que pour les mingi ndeko boalo na ebisaki na bipita msusu na koza l'empêcher pona omeka kote abi frère mais ba momo to komi nous voulons écouter vraiment la parole. Amen. 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 Les frères tozana posa to yoka liloba. Oui. Pas de fable. Parce que liloba wana nde ko sala ke soki okufi yende ko accompagner yo. C'est ça la vie éternelle ko tambola na yo. Mais soki ozana liloba to ko passer éternité wapi? Pour bato monike ndeko ba o batangi ba classe minganga balobi ezaka difficile so mutangi ko kufa. Muto ayebi nzambe te. Oko mone te pona bima na nzoto aza ko boya. Azo mona déjà sika wana donc bino ozo mona muto aza ko loba n'importe quoi, azo mona te après ko affronter. Maintenant ezali ya mabe. Bakuta na maintenant na domaine wo mususa côté maintenant dans le royaume de Dieu. Suka zaki ayebi nzambe. Mais liloboyo soko yebi yango ça t'amène tout droit au ciel. Amen. La présence de nzambe. Et soki leloyo balongoli liloboyo c'est-à-dire tu es vide. Ukomona muta koza mulai ndenge ni nazama obwe na mukonzi ndenge ni mais sans la parole de Dieu azali vide. Amen. Et Dieu n'a rien. Il dit ce que na mukilo Dieu ajoute quelque chose. Amen. Il te donne sa parole. Amen. Amen.
Alors c'est là que ça s'est passé. Ayibaki sika nini yazwaki liloba na Nzambe. Nazaki na groupe na bino nde botinda kinga minaye kosala maintenant expérience na Nzambe. Niti pe biso foto yeba et pas ni tosala expérience pure na Nzambe. Amen. Alléluia. Tukobe yoka mateya, tuboite. Ya ndenge na ndenge. Mais tozoyoka na rassemblement c'est quelque chose de nouveau. Amen. Ce que vous avez vraiment, vous avez quatre motos, vous allez sincère, non. Chaque fois, nous allons un rassemblement, nous allons le moko, un plus na katikati na bomo inaba. Et ça différent. Le bête ba o bazali na matoi, ceux qui ont les oreilles, ba yoko nini molimo zali koloba na lingomba. Amen. C'est ce que tu es si ko ezapone tenzamba solola na yo. Okutana na ye. Dieu nous parle par sa parole. Amen. 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 Pour le bête, batonyo surtout ba like ba moni pole. Ba moni gloire ya Nzambe. Mais mungongo ngane na yokaki. Amen. C'est très différent. Oui. Donc il faut que soko yene siko yo Nzamba solola na yo. Oui. Ozonga boete, ozana quelque chose yo zui. Et l'on yo zui, c'est ça, la parole de Dieu demeure éternellement. Yango nde ko tambola na yo na après ta mort. Et comme mayo, c'est une vie éternelle yango. Et comme moi, c'est une gloire yango. C'est-à-dire, vous avez maintenant accompagné. Quand vous avez kabola Nzambe na de l'obanaïte. Et tout le monde a été, c'est Christ en vous. Amen. C'est ça l'espérance. Mais nous devons aussi être en Christ. Amen. 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 Est-ce qu'il y a une bandeli Adam, azalaki yemoko, mais moi si nazalaki kati na. C'est vrai que tant que qui est Adam, de moi chez Abimaki. Il en est aussi de nous. Nous étions en Christ. Amen. Amen. Peut-être c'est un bateau là qui est kuna na Golgotha mupanzi na inde moi chez Abimaki. Nous sommes sortis. Mais il n'a makilawan. Nous sommes maintenant une partie de Christ, mais nous étions en lui. Et pour ça na ezali te tozonge pas été interdit. Tous en nature na biso. Dans Acte chapitre 24, verset 4 à 5, on continue parce que tout solo là, c'est oyo ya via Paul, expérience oya sali. Pe toko yeba ndenge Nzamba tamboli ne pas tamboli na biso. Pe ngwe vous allons moins résumé ya makambo nyonso tout. Eleki na semaine oyo. Dolite na biso zalete expérience na yo. Sali yango ne sika nini. Maintenant na Acte chapitre 24 na verset 4. Wana maintenant abi pour ne pas te retenir davantage. Je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire un peu de mots. Ah, maintenant, bazwa ki avocat, au moins, avocat, ou bazaka makasi. Amen. Amen. Et nous, quand vous allez nous en ayons, na problème, mais baloli likam. Pour n'a pas d'indisa yo. Ou ba ki kozwa avocat, zaki ma le plus, ma yele na kati, na tangwana. Amena, ma avocat, na azwili lo balobi. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste. Alléluia. Amen. Mutu azalaki mutu bango moko na groupe na bango. Oui. Azalaki ba pese ba lettre kende mais tant où il a changé. Abete kuna na kei mais na keko kutana na eloko mususu. Oui. Na kokutana na surnaturel. Du coup ba changer leye. Mais il fallait quoi accuser ko pesa vraiment donc condamnation moko. Babete nous avons trouvé cet homme. Babosa ni Paulo bazalaki na ye, camarade na bango, bazali ko tambula sika moko. Et il en est aussi de nous. Ceux qui obimi na katikati na mukili, sache-le que le monde ne peut pas être aimé. Amen. 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 Et Bible le bien était, nous avons trouvé cet homme azali loko la peste. Ubi peste ces années les loko la muto azali na maladie ya mbala. Amen. C'est-à-dire, oyo yazali na tina moko te. Amen. Amen. Qui excite des divisions parmi tous les juifs. Musala na donc yenda zali ko diviser. Ko créer ba pamba na ba juif nyos.
Parmi tous les juifs du monde. Yepo la batu. Premier kaka expérience sa langoana. Akuta ina nzambe. Mena tala likamba zako bombela. Oh pes. Pe ye monde mobile. Wana nana bandi kutu musala na yi. Donc, lié azali kozimbi sa ba juif nyonso ya mukili kotia trouble. Pona kozwa raison ma ko condamner ye. Et Babi qui est le chef de la secte des Nazaréens. Déjà, l'ingomba nezali nango ko exister. Pour la monika kapole, mena ba changer. Babi te yenda komi mutua ya makambo wana. Amen. C'est-à-dire une fausse déclaration. Amen. So balingi kokweyisa yo bakosala tu bamemela yo likambo oyo oyo nanu oyebi te. Kolo alobaki ete bino bozali na mokili. Amen. Abisi kolo, moi je ne suis plus du monde, mais ils sont dans le monde. Garde l'air à ma parole. Soki monde elingaki ngai te, ekoyi pe kolinga bino te. Amen. Amen. Soko oyambi pire parole. Beaucoup de temps, on a Jean chapitre 17, verset 11 à 14. Jean 17, 11 à 14. Kola zali koloba na biso wana. Alobi, je ne suis plus dans le monde. Gana zali na mokilité. Ils sont dans le monde. Kasi bango bazali na mokili. Et je vais à toi. Ngai na ike pa na yo Père Saint. Tato na boule, garde à ton nom ce qu'il tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Lorsque j'étais dans le monde, je l'ai gardé en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux la joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Alléluia. Na pesi bango liloba na yo, pe mokili elingi bango te. Mokili koyi kolingo te, soko za na liloba na pi. Parce que c'est besika mususu esengi, même pona bokende na même mona ba président mikonjo mingi. Il faut za na groupe moko boye. Songolo ba kotisi yo. Msu ba framason, msu ba rose kwa, ba msu boye na boye. Soki kuna ogi mukonji moko boye za rose kwa a passer. Akosala tout baninga na ye même na ba mboka msu baleka ba konzi. Parce qu'ils ont reçu la parole, ba koyi kolinga yo te. Ces gens-là ne pouvaient plus aimer Paul. Parce que Paul a zalaki kati na bango, azali pe n'importe qui te. Azali mutu azalaki bien enseigné. Peut enseigner, vous voyez, Gamaël n'est pas n'importe qui enseignait qui Paul. Maintenant, quand je leur ai donné la parole, ils seront haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Amen. Le kolanga nazali mutamukilite. Bango pe baza subatamukilite. Umoni te parole suba pesiongo et comme moi na vie na bomo imususu. Amen. Mais si vous avez la parole, tu es vide. Mais je leur ai donné la parole. Ils seront haïs. Il fallait que Paul peut donc attendre bandika azuli loba. Déjà il tombé bandi. Mais la Bible dit ce que comme ça na mukili. Mikomisa parce que yebili loba. Amen. Glorifiez-vous dans la parole. Abeti ba o nyoso ba koyamba bino, ba yambi ngai. Bona Yesu Christ alobi. Et tous ceux qui vous rejettent, me rejettent. Amen. Pas ngane na bengi Paul, ngane na tindi e lokola bino boboyi nzaba. Mais etumba ibani. C'est ça la vie. Au monete bon moyo tozana mo katikati na Christ. Polo ayebisaki même frère Branham abi parce que tu as suivi les chemins les plus difficiles. Amen. À cause de cela, une portion du ciel t'est accordée. Amen. Bazoya bazotu na bazolo ba meyo zana nini. Tala biso wa na Bible tellement biso makamuto sali. Biso la que tala immeuble yangai. Talo kuna yangai, talo bongo yo maintenant. Voilà. Na Bible no zana nini. Frère na mawala kisonkali kula bi botombo la misu na bino. Botombo la bwa bibozo mona kuna. Nazana mwa portion moko. Amen. Amen. Portion na ngai za kuna, mwa kiteni na ngai ya mabele.
Beki batanjili babakabula 4, c'est-à-dire le point bakate yonda. Voilà. Yanga ndambu kuna l'essentiel. Nazala ngo kuna. Bazo tala mieux cet homme est fou. C'est vrai. Quand tu es en Christ, la Bible dit que le monde a considéré que tu es un fou. Parce que le vote est bien, c'est une folie. Amen. Pour basage, pharisiens, sadducéens, bato mayele. Bazo croire que bango na bango peut gouverner za iko appuyer bango. Et comme ils vous ont rejeté, ils m'ont aussi rejeté. Parce que moi-même, na yagi na mokili, ils m'ont haï. Sans cause, à cause. Na sala ki eloko moko te. Mais j'ai donné la parole à un petit troupeau. Kaka troupeau moko muke. Na Acte chapitre 26, na verset 12. Tozaka na lisolo ya Paul wana. Abe, c'est dans ce but que je me rendis à Damas. Maintenant, Paul a fait sa défense na ye. Wapi liboso ya roi Agrippa. Abe, tezaki na but wana nde. Nga naza okende na Damas. Damas wana naza okende te kosala musala oyo ya ngai. Non, parce que batindaki nga. Voilà. Amen. Amen. Bato bazo condamner ngai yo lelo nazali peste, nazali moye na boye. Ce sont eux qui m'ont envoyé à Damas. Voilà. Et là, à Damas, c'est là que j'ai croisé le Seigneur. C'est là que j'ai eu l'expérience avec Dieu. Amen. Lui, il connaissait l'endroit où il a expérimenté le Seigneur. Il dit, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. C'est-à-dire, Bakolom et l'église, principaux, Bangouana de Batinda Ginga, avec recommandation. J'ai été recommandé. Alléluia. Donc, natambola ki pambate. Nazali na mukanda na bango. Mais kuna na komi na kutana na likambo. Amen. Mais oui ko bombate. Il dit vers le milieu du jour. Wana zala ki ete na midi, talaka midi ndenge moyi epelaka makasi. Abete na milieu wana vers le milieu du jour. Ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel. C'est-à-dire, Paul y a qui coûte ya moi. Voilà. Plus puissant. Peut-être resplendissante, plus puissante que Oyo ya moi. Autour de moi, et Zingingai, et de mes compagnons, Nabande Konabisonyos, une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Pendenge yango lumière wane zalaki. Oyo yokutu ya moi ezate. Eliki yango. Nous tombâmes tous par terre. Bisonyo suto kwei. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque. Alléluia. Na yoki mungongo moko ezali koloba na ngai awawa na munoko na ebelo. Amen. Langue hébraïque. Lui me socialise sur encore en profondeur. Bete so nzamba osola na yo aponaka langage te. D'abord le langage na nzambe. Quand il te parle de la parole. Amen. C'est-à-dire que na kato ezali kobima, ce que ezali na chiluba, ce que ezali na hébreu, ça doit être la parole et la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Ma parole est la vérité. Voilà. C'est-à-dire kati na munoko na nzambe, et puis magaka solo. C'est-à-dire Dieu ne peut pas mentir. Donc le langage de Dieu, c'est au moins écouto et memaki makambo délai. Qui comme tu comme la même qui est hébreu, mais ce n'était pas là. Non hébreu, mais si ce n'est pas la vérité. Amen. 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 Zamba ko ikozwa la te ko wi parle la langue wane zali langue moko azoko utiliser n'importe quelle langue. Mais eza na langue moko naturelle to le bayango nde langue na Nzambe non. Ceux qui osali na oyo kaka lingala, akosola yo na lingala. Mais akosola yo la vérité. Amen. Donc langage ya Nzambe c'est la parole. Voilà. Langage ya Nzambe c'est la vérité. Amen. Amen. Puis lelo tokotaki mpe na tongo so ba lakisi so profondeur makasi. Eloko nini eza na munoko na Nzambe. Amen. Amen. Na Psaume chapitre 45, na verset 3 à 8. Ozongela matin na biso pa ipeza pa to solo la même na Paul. Mais maintenant faut to jiba nini ebimaka na munoko na Nzambe. Tozwi nzembo. Psaume 45 verset 3 à 5.
La Bible dit, ah oui, il au profession de Soloati na Yesu Christ. Amen. Amen. Patbao kaniso Yesu Christ azali mailongi mabe tout ça non. Bible lobete, qui est le plus beau des fils de l'homme. Amen. C'est-à-dire na kati na bana na batu. Amen. Amen. Yes, azalaki le plus beau. C'est ça que Yesu Christ a mutaleki na kitoka zati. Amen. C'est ça. La grâce est répandue sur tes lèvres. Puis bébé na munoko na ye ezali ndengulu. Amen. Ezali langage moko te songolo alobaki na hébraïque kayo bokende kobanda mena koluka bakombo hébraïque bol banda ko. Non, na kati na munoko na ye d'abord ezali nini ngolu nde ebimaka. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Penzamba pambelio pona mikolo nyos de to banda etolobete yenda azali na droit ya kozala na nkembo. Amen. La gloire, la puissance, tout, la force, la sagesse, eza pona nzambe na biso. Les richesses, eza pona ye. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Babete simba mopanga na yo. Alléluia. Amen. Yazali na mopanga. Et tu dis la mopanga, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Sa parole, c'est son épée. La Bible dit la parole de Dieu est vivante, Amen. efficace, plus tranchante qu'une épée à des tranchants. Où ils allaient pénétrer, qu'on yeba, ba secret nabat, qu'on sonde le cœur. À quoi selon la langue nyoso ya lingi? Oui. Frère Franck a yoga na langue na bango ba allemand. Mais il lui a dit la vérité. Amen. 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 Frère Branham a yoga na langue na bango ya anglais. C'est-à-dire, babete, ye azali na mopanga. C'est-à-dire, il a l'épée. Dans Apocalypse chapitre 1er, verset 12 à 16. Pour ce que je sais, il y a des gens qui ont noté langue moko songolo parce que le qui est hébreu. Oh non, na kangami kaka na ebelo. Na ngende koluka kombo hébreu. Tozu kombo wana makamunyo cecili. Non, vous devez avoir la parole. Amen. C'est sa parole qui est la vérité. Et logo elekili lo manazambe ezalité. À partir du verset 12. La Bible dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Wana na ila Patmos. Jean Atali habite na tourner pour anamona. Mungongo ni ezala ikolobananga. Et puis après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Na moni minda oyo asambo. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Mutumoko azali lokola mwana na moto. Vêtu d'une longue robe, alati robe amulayi et a une ceinture d'or à sa poitrine, sur la poitrine. Puis na tolo na poitrine na ye, azana ceinture ya wolo. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Tout na ezali vraiment kungenga le lokola ba laine donc iloka pembe. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Misuna zalai kungenga. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Au verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë. Alléluia. Na munoko na ye ezalaki na oyo moni etezalo kola mbeli. Amen. Amen. Et puis vrai langage na épée to koloba nini mupanga. Une épée aiguë qui sortait de sa bouche. Et cette épée c'est quoi? C'est la parole. Amen. Amen. La parole de Dieu est vivante. C'est comme une épée pénétrante. Où ezali ko kabola. Ko yeba mwal na yo, ko yeba mutema na yo, ko yeba mikuwa na yo, tout. À deux tranchantes. Une épée aiguë à deux tranchantes. Osoko simbi boy, koto ezokisi. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Alléluia. Amen. Pe ilongina ezalaki lokola poli. Ya monete na nombre 6 babete soki tozobonda tobondela mpona nzambe apambola tobete tike te nzambe apesa a tourner face ne vers yo. De lumière pole
na ye koka komona yo. Alléluia. Amen. Donc, j'ai entendu dans la langue hébraïque la parole. Parce que la parole de Dieu, yango ndezali solo. Dans Jean 17, 17. Alors, sanctifié par ta parole. Ta parole est la vérité. C'est sa bouche, il ne sort que la vérité. Oui. Ouais, c'est la langue mensongère, c'était Satan. Amen. Amen. C'est-à-dire, même si vous avez une langue, il faut que la langue, vous interpréter. Mais la langue, on est yébani. Ceux qui peut-être interprètent, na kirisawa, interprète azali babete bovana na bino kimia. Mais s'il y avait un risque à golobete alobi boé. Amen. 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 Et dans cette parole, c'est la vérité de tout le monde qui la profession yo bisoto zamba pesa ki biso. Et puis mina muno kwambo. Quand on a analysé, on a trouvé que c'est la vérité, c'est pour l'église. Amen. Tozongi na mukanda na biso pa to na Acte chapitre 26. Maintenant, nous sommes verset 14. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque. De tout ça, la langue hébraïque est comme une langue spéciale. Non. Où ils spécial, c'est la parole de Dieu. Amen. Mopanga na nzambo ils kobima la vérité. Oh yobiso toyambi. Nous avons réussi la vérité. Yango des ali chemin. Yango des ali Yesu Christ yemoko, je suis le chemin, la vérité et la vie. Kelero yo soki siko yo bimina mokilo yenda kotambula na yo. Amen. 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 Oza vide te, maintenant tu as quelque chose en toi. Oyo pozali na mopanga wana. Au verset 15, j'ai répondu, qui es-tu Seigneur? Natuni mutuna yo ozali nani. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Amen. Avec nazali Yesu oyo yo ozali konyokola. C'est-à-dire, ozo kende kuna ezati pona okende ko simba batwana non, ezande ngai. Po bango bazo confesser ngai. Voilà. Tout ozo kende konyokola ngai. Biso apetu ko kozali to bato tozali konyokola nzamba. Amen. Amen. Bible veut te repentez-vous. Nzamba zana posa le bete même une brebis simple. Abungate. Abe koza na ba brebis na yo. Na na posa baya. Et mutuyo sena lingomba quand Dieu parle, c'est pour ko koyoka o exécuter. Voilà. Amen. Amen. Oui, mais te soki na mutabota misimba sikate na na comprendre ça la nzambe passe. Bible dit dans le Seigneur est dans la joie quand un pécheur se répand. Amen. 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 Mais tant mudazo bongwana te, ata za na kati assemblée, c'est un problème. Pour na nzamba zo souffrir. Azomona yo oza ko persécuter ye. Mutuna pe tuna bipona yo, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Amen. Parce que problème na nzambe za nini? Bana na nzambe bazonga mbangu bakota na bergerie. Vouloir ou pas, soko za ko ya nzambe ogoya. Mais poko tika ndengwana te, c'est pourquoi nzambe aza ko tinda batuna ye, pona ba luka ba ona ye. Et lui souffre tant que moi na ina na koti na bergerie. C'est une souffrance. Maintenant au verset 16. Pour la soukaïka kata vandika kawane panenga kwa kiton, pour la lobi na ye, mais lève-toi et tiens-toi debout sur tes pieds. Car je suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles par lesquelles je t'apparaîtrai. Alléluia. Amen. Avec téléma maintenant. Yo sali expérience, mon expérience, vous voyez pas ni yo au sali. Maintenant, nazu yo pona yo menos à la témoin. Amen. Amen. Yo boke nekotatula. Et ngai nkolo nazana bomoi. Ezali mena bito nzambe atie kati na biso lilobo ya pesi biso ezana tinete evanda kaka boye te. Esala pe musala. Amen. Nzambe zana posa utiliser yo, a utiliser ngai. Abete pona ba misusu bakoka kozonga aussi na pole. Wena yeza ko balikambo yo na misu ya roi Agrippa. Voilà.
Puisque roi Agrippa kolobete maintenant les autres nganga pe na bongo la mutema. Amen. Mais oui, c'est vrai. En dehors ozala lokola ngai, en dehors abasheno. Amen. Obukanyi ngai. Oyeba Yesu Kristo wana. Amen. Amen. Ngape na pesi yo musala. Mwenete Paul aye kokutana na Paul. Akomaki mena un instrument. O nzamba zwaki maintenant pour nani na akoka kosala na ye. Amen. Zamba tchekati na bete maintenant tu vas témoigner. On a tchekati na yo maintenant c'est la parole de la vérité. Et au monete la vérité se répète tango akutanaki na Eli. Abete je reconnais que tu es un homme de Dieu. Amen. Soko kutani na muto nzamba tindi. Kola lobete soki bako yamba bino ba yambi ngai. Mais soki bako rejeter bino ba rejeter pe ngai. Maintenant, cet homme est devenu un homme de Dieu. Nzamba pesi pe mupanga. Maintenant, dans sa bouche, il avait l'épée de la parole. Amen. C'était lui l'envoyé de l'âge de l'Éphèse. Et Dieu lui a donné la parole. Ce côté, on a monoko nini, ce qui n'a nini, batebele pour la tamboli na ba païen, a tamboli partout. Mutuna mutayogi la vérité na monoko mboka na ye. Amen. Parce que quand le but Dieu racheté les hommes de tout peuple, toute langue, toute tribu. Voilà. Amen. Je les ai fait des rois et des sacrificateurs. Atina ya makila oya sopaki. Dès Aza digne maintenant. Maintenant, ah, toi l'agneau qui a été immolé, tu es maintenant digne. Toute langue, il faut bayo. Bayo kanini la vérité. Et cette vérité, c'est l'épée que Dieu lui a donnée. L'épée de la parole. Maintenant, je dis ici, je t'envoie vers les autres. Dans Actes chapitre 8, dans verset 30. La Bible a appelé sa biso au bani même dans verset 26. Le diacre Philippe et l'énigme éthiopien. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du Midi. Parce que Zayina Moutumoko Azala qui m'opponent. Azotanga, a outi conférence, a otanga Bible, azo sosolate. Mais il fallait Moutumoko Zalawana. Amen. Mais Mouto déjà, Misunaïza ya kufungwama, wa yebili loba. Alléluia. Ceux qui te voient le bateau, il faut leur parler de la parole. Amen. Dans verset 30, Bible le dit, Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait les prophètes Esaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Alléluia. Amen. Maintenant, nous sommes devenus des guides. Amen. Parce que tu yebili le bananza. Mais a dit la vérité à brander. Amen. Amen. Il a dit la vérité. Atababoya kitangwana me bazala ki à l'aise te. Mutu akutani na liloba akozala à l'aise te. Amen. Lilobe ko tourmenter ye. Ti ya ko longwa mena de ténèbres. Abete pourquoi? Ponete ba ko longwa na chemin o na mabe. Du ténèbres à la lumière. Amen. Il vous donne maintenant le mupanga na yiro. Ningi ba pesa qui peut. Mais maintenant, yo sali expérience nanga, tu deviens maintenant mon témoin. Et maintenant Paul a de la iso na kubanga te. Amen. Bato ba pesa ba condamnation. Ba fingi ndenge ba lingi mais ya telemelaki na liloba. Amen. Ya bimisi mupanga na liloba. Amen. Amen. Abete généré bino tuboza lokola ngai, ngazala ki lokola bino na groupe na bino. Bino nde bolinga te bo no benga ngai peste, bo besala na osaba trouble tout ça, mais l'être na kendaki ko tambula na yango, banganga nzambe de ba pesa ki ngai yango. Amen. Mais là nanzela, j'ai fait l'expérience. Amen. 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 Abete c'est là que ça s'est passé. Voilà. Amen. C'est ça même titralité analyse. Ezalinde kuna esika wana elekaki. Amen. Makambo ezalaki nango kuna nde nakutanaki na nzambe pe pe foyeba okutani na nzambe wapi. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Mais lui-même on dit que dans sa bouche c'est la parole. Amen. Apesi mopanga
Jean Monaki Mopanga. Puis qu'on a lui il est plus beau parmi plusieurs. Parmi 10 000, lui il était le plus beau. Et na Golgotha ande ba nyongi mais longi moye total en zalagi. Mais blessé pour nos péchés. Amen. Brisé pour nos iniquités. Amen. Le châtiment qui donne la vie est tombé sur lui. Amen. Dans ma pépine Amen. Amen. Habitez, dans verset 16, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. J'ai été choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Alléluia. Habitez parmi bateau nyonso tunga na ponio. Même yo bit moko ezali oyo yonkolo aponeli yo. Au verset 18. Afin que tu leur ouvre les yeux. Amen. Ponete yo ofungola bango miso. Ndenge mona gite tomona Philippe kuna. Azotambola azotanga. Eza na bato bazako bazoko loba na bango kaka Bible bete sans l'esprit là. C'est une lettre morte. Unique les chopeurs qui sincère. Abi mais na koyeba ndenge s'il n'y a pas un guide. Alléluia. Amen. Amen. C'est tout le monde na jeune na bisa francophonie moni ba so za ina guide te ba che misuso moni ba ninga ba si ba kini ba bimi 30 minutes après hier azoyozo ba mutonga zakia ko ba entraîner hier ou pas. Amen. Il faut avoir un guide. On s'élève moi ba entraînement. Abi s'il n'y a personne qui me guide. Muso ina nzete au santiro écoute soke ya wuta kiwa kuma nzetango ileki na ukai coin. Donc c'est la même chose dans la parole. Amen. Nous avons des frères à des gens qui ne sont pas coachés. Amen. Il faut y avoir vandi d'abord. Quand on a précédé yoka liloba. Amen. Amen. Et purifier yo. Abete nakosala ndenge ni signe à personne qui me guide. Aïssa le Paul yo maintenant. Même nous, afin que tu leur ouvres les yeux. Mais mutako fungola miswa mutite. Non. Ce que tu lis kuna na mukanda Ephésiens chapitre 1er verset 8 babi qu'il élimine les yeux de nos cœurs. Amen. C'est-à-dire que o izali miso ya mutema. Ephésiens chapitre 1er verset 8. O fungola bango miso. Après na ba fungolo miso faut passer l'opération. Les années ba médecin tant musuzo kufa miso ba meki. Mais c'est difficile. Même maintenant baza koloba o eza miso na molimo. O matoi na molimo. Ceux qui ont les oreilles écoutent ce que l'esprit a dit à l'assemblée. Amen. Mais il faut zala na matoi pono yo. Il faut zala na mutema pona kondima. Neki bande wana biso ya katolika ba zala na mutema ya koyoka ayoka. O mutema kondima andi. Tu dois croire la parole. C'est-à-dire biso yo to ezali lokola Paul, aba bibite Paul aba pesi mopanga. Afin que maintenant akende. Tout ça dans verset 18. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Amen. Pour qu'il reçoive par la foi à moi les pardons des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Bakoka kozwa pe bango bakoka kosala nini? Bakoka kozwa bolimbisi na masumu. Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Amen. Amen. Sans Dieu dans le monde. Oui. Mais lui, il est venu, lui le Seigneur. Dans Isaïe 51, verset 6, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Châtiment nyoso et il a donné son sang, un grand prix. Un prix a été payé, qui est le sang de Christ, pour nous racheter yo et racheter. Et bien, c'est ce message, qu'ils n'ont pas. Il y a aussi l'effort. Yo pour le seul effort, moi, je t'ai dit, makaka. Amen. Ici, par la foi à moi. Notre évangile, c'est l'évangile de la foi. C'est-à-dire, croire seulement. Et Bible le bête, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible. Premier pas à Nyon, c'est Zali Kondima. Même famille na yo, valoba kondima la yesu kobik sama yo na famille no mobima. Mais il faut ba yana liloba. Zamba sala bango grâce. Ba yo kapé message. Tu vois message yo tozo tiango na bandenge nyos.
Amen. Amen. Eza na mipepe egoleka. Eza na banani toza ko kabula. Ponete bato bakuka kozala. Balongwa na puissance du ténèbre. Bazonga katikati na poli. Habite, vous avez été racheté à un grand prix. Amen. 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 Ne devenez esclave de personne. Pour habite bokanginga lokola na bibende. Mais boni bozale lokola ngai. C'est moi qui suis libre. Mais bino bozali esclave du péché. Amen. Et si vous ne croyez pas, vous mourrez dans vos péchés. Voilà. C'est mon péché, c'est ça qui bango. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est ça l'incrédulité. Ne pas croire en Jésus-Christ. Qui est celui Dieu. Amen. 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 Ba courant ezalaki ebele. Ba tonda kiwana. Ba sadicéens, ba pharisiens, bango nyonso bazalaki wana. Bato batamayeli. Mais condamnation na bango yaki autre chose. Pour la rebete na ngi bozala lokola ngai. Amen. Bino pe bozwa mopanga oyo ngai nazwi. Mais nayebaki nazwi yango wapi. Amen. Amen. Il faut boyeba esika nini yo ozwi mopanga na yo. Enfin que bango pe bakoka kosala nini kobima. De la puissance. Oh yo yo, ya mulili, la puissance du ténèbre. Et puis tes frères Branham pe amona azwaki mopanga. Amen. Amen. Azaki kosambela ba bébé épée moko ekiteli na maboko. Atuni ça c'est quoi on lui a dit, la voix lui a dit c'est l'épée du roi. Amen. 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 Mopanga. Frère Franck Albite, lui aussi il priait, on lui a donné l'épée. Amen. 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 La même épée. Tant aux autres qui te signe notre aujourd'hui. Moïse azalaki na aujourd'hui na ye. Mopanga Moïse azalaki te kozwa na Israël. Amen. Kobimisa bango. Bimisa bango. Mais pour na kokotisa bango kuna na mboka na elaka, il fallait pe mususu asala musala. Habite Moïse yo komona me kokotasi. Amen. Il faut rester dans votre aujourd'hui. Oyebete mopanga na nga nazwi yango wapi. Bible il a dressé une table en face de nos ennemis. Dans la natango nanzala oyo, partout, ce sont des fables que les gens racontent. Bible na ngine sika na ngana olanda na fikina ba oteya vraiment makasi, mungongo makasi na pa prédica. Mais ozomona mambazolo ba c'est ça. Tortille, mais mi mukongo na yeboye. Puis j'ai dit moi j'étais là, j'ai dit dans la bataille pour écouter des fables. Alléluia. Pour la ici banga levete non, beaucoup malokola nga. Bozwa mopanga na liloba, la parole de la vérité. Amen. Amen. Oui, bah te mopanga wana na jango wapi. Quel est votre aujourd'hui? Lelo na yo eza wapi. Kota kama mana profondeur ta sola qui c'est la prophétie. Bible bete botel mela molimu na ngai. Botel mela ngai te. Celui qui reçoit, celui que Dieu a envoyé, reçoit Dieu. Celui qui les rejette, il rejette Dieu. Amen. Il est toujours se poumoner, toujours poumoner. Même il y a beaucoup de frères Branham, nous sommes boutiques, nous sommes à la monnaie. Mais il peut être un bon nanga agoyoka message. Avant de lui penser babi, mais Seigneur, ils ont tout. Pour la bête, il y aura un temps, ils vont t'attendre. Amen. Bakoyoka yo. Voilà. Bakoyoka. Bible dit aucun élu ne se perdra. Oh ya nzambe agoyana eloba na nzambe. Amen. Amen. Malgré persécution avec moi-même je serai avec vous. Dieu veille sur sa parole. Amen. Comme ça tous vite, mais en nous la parole, Dieu regarde à sa parole. Habite, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et personne ne peut te toucher. Si vous en avez le premier meno ebete mopanga na yo oziango wapi. Alléluia. Quel est votre aujourd'hui? Namkanda ya Hébreu. Hébreu. Chapitre 3 verset 7. La Bible dit aujourd'hui si vous entendez sa voix. Amen. Au verset 7. C'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, l'élo, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'élo, c'est ce qui vous yoka mungongo na yi. Amen. Tumwete mungongo na nzambe. Akweko sola na mungongo munoko ya lingi, mais Dieu est la vérité. A été ma parole est la vérité. La parole de Dieu, c'est une épée. Amen. Dans Psaume 119, c'est une lumière qui nous éclaire. Ezali pole, yaunde kutambusa yo.
Tant que yoko kota dans le chemin de la voie de la mort, le bête je ne te délai, nagotika yote. Mon bâton et ma roulette t'accompagnera. C'est-à-dire que yo katina yoti n'est plus vide. Amen. Amen. Tu es maintenant accompagné. Na liloba na nzambe. Liloba ezo accompagné. Mais yeba liloba na yo ozu yango wapi. C'est là que ça s'est passé. Amen. Ou dans les rassemblements. Pour nous, c'est là. Apocalypse 3, 21. Faut yeba. Ba promesse na yo ya lelo. Nous sommes au temps de la temps où nanzala. Amen. Amen. Tant on anzala, oui maintenant bato monita ils sont errants. Batambola, bakende de gauche, bakende na ko luka dilo bananza. Ni bazali ko kuta na ngote. Amen. Tout ça tango yo comme Paul a été établi, Dieu aussi a été établi. Mutu moko que Dieu a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture. Amen. Le temps convenable. Quelqu'un qui dit, c'est lui qui a l'épée. Habitez, moi aussi, on m'a donné l'épée. Amen. Moïse avait son épée, Dieu lui avait donné. Liloba. Message à Frère Branham, c'était quoi? Rentrer à la parole. Amen. Frère Branham a acheté un message naïe. Et ça est déjà révélé. Voilà. La parole est révélée. Quand Lucas sous la citation, te prends ce message, ramène ça à la parole. Amen. Il ramènera les cœurs de père à leurs enfants. Et nous, les cœurs des enfants, à la fois apostoliques, nous les enfants. Croire comme dit l'Écriture. Amen. Et celui qui croit à moi, comme dit l'Écriture, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais aujourd'hui, yango wapi. Amen. Pour la lobé c'est là. Amen. Bino. Mais moi, je suis là-bas, j'ai reçu l'épée de la parole. Amen. Amen. Dans le Exode chapitre 13, verset 6. Exode chapitre 13, verset 6. La Bible dit, pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Amen. Amen. Pendant 7 jours, Bikolo Sam. Yo kolia lipa oyo ezali na kati na yango na levure te. Obi levure ezali loko yo esalaka nini evimbisaka. Des ajoutes. Yango pour la Bible kuna na mukanda ya Apocalypse 22 babete oya koyoka liloba nanga ajouter te. Amen. Amen. N'ajoute pas, transmets ce que tu as reçu. Amen. Timothée, ce que tu as reçu de moi, donne ça à des hommes capables. Pas qu'on rappelle qu'on transmette aux autres. Amen. Mais maintenant, c'est difficile, on n'a plus des hommes capables. Amen. Nous tous allons concentrer vraiment pour aller côté à l'Ilobananzambe. C'est difficile. Mais si quelqu'un n'est pas né de nouveau, c'est difficile à comprendre ma Kamunanzambe. C'est difficile. Il faut un guide. Et celui-ci, il est établi, comme Paul était établi sur d'autres serviteurs. Amen. Amen. C'était lui l'envoyé des âges. Il a fait. Même temps il avait aussi ses compagnons. Il a formé aussi, les gens étaient là. Ce que vous avez appris de moi, Paul, donnez ça aussi aux hommes capables de les transmettre. Maintenant, c'est ça le problème pour avoir des hommes capables. Et on dit que vraiment, vous avez mes crédits, ma connexion est difficile. Amen. Mais si réellement Dieu t'a fait grâce, il te donnera les moyens nécessaires. Amen. Pour que tu sois connecté. Le problème est qu'il faut que tu sois en connexion avec ce que l'Esprit fait maintenant. Les paroles, la vérité. C'est une parole sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est une parole de la vérité. Ma parole est la vérité. Quoi ajouter l'eau comme sous-souté, quoi retrancher l'eau comme mon côté. Et biso te nyo surtout, et ça pour la biso. Apporter une nourriture sans levain.
un pain sans mélange. Oyo ozwi yo kapesa yango. Ndenge yo ozwi. Na mkanda ya Psaume 149, dans verset 4 à 6. Nzembo. Psaume 149. Bible dit que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Amen. Amen. Tikete masanzoli na nzambe ezala katikati na bango. Na munoko na bango. Et les glaives à des tranchants dans leurs mains. Pe mupanga oyo ezali kopela. Na loboko pe na loboko na maboko na bango. Alléluia. Amen. Qui est les louanges de Dieu? C'est-à-dire que moni tant que tozali ko sambela, il faut to sambela ko pe sans nzambe merci conformément à ce que Dieu fait à notre temps. Amen. Amen. Babite Marie tant azali ko sambela, c'était une prière inspirée. Habite mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Toi, c'était des promesses qui étaient données. Azong c'est nzambe remerciement na ye. Bibete mabondeli na biso tango ezali ko kende pa na nzambe avec les prières, babete ezome mama avec les prières des saints. Prière wana ezali accompagné na ba remerciement toteya ka wasi na bandi la louange du cœur. Amen. Amen. Tout le monde a évité ce beau c'est le besoin sous pour maintenir yango awa. Babete na louange du cœur wana. Et c'est toujours louer nzambe pour nete makambo azo conception na tangu na biso. Amen. Amen. Babete Siméon petanga mwana Jésus, l'enfant Jésus. Habite maintenant mes yeux ont vu. Amen. Tika na koyikuke. Il a loué le Seigneur pour ce qu'il a se passé en son temps. Babete ba mage tang bakenda ki ba yoki d'abord ba moni ba Paul et tout ça. Mais n'annonce pas. Puis seulement quand on a annoncé l'enfant est né. Il vous est né aujourd'hui. Au ciel déjà il y avait la joie. Amen. Amen. Tout le monde a par l'annonce seulement, il y avait la joie. Gloire ekitaki, lumière ekitaki, mage monaki yango. Babé bazaki bateau normal, mais ils ont vu le surnaturel. Les anges qui chantaient déjà. Amen. Parce que la parole s'est accomplie. Nous aussi la parole s'est accomplie devant nous. Amen. Amos 8:11 s'accomplit maintenant. Amen. 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 Matthieu 24, 45 à 47 s'accomplit maintenant. Fais à la sujet à louange. Te dis merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Il faut na ma bouche na biso le col à marée. Tout tangi ba tout nyonso ezalaki pona ye. O nyonso ezalaki koloba. Sur tangi na lik 1 à partir à 45 wana okiti. Au moment c'était des accomplissements de la parole qui était dans l'accomplissement makambo yo et c'est ça la manatango na ye. Nous aussi, nous devons louer le Seigneur pour ce temps de distribution. Et ce temps où nous avons. Mais Dieu nous a donné dans la facilité. Amen. Avec ne crains rien, petit trou. Amen. Avec tango, Israël a été comme Ibélé, mais il y aura un reste. Moi, un reste, wana. Au bagotikala. Zambé, à vous la makam. Amen. Mais avec tous à l'accompagner dans la louange. Na makambo tozali komona. Ebita Yesu Kristo ayaki batebele bango bayiba na bango ete. Po bango bazaki na idée na bango déjà na ndenge nini yako yele. Tamsu ba fanfare, tamsu boye na boye, mais ya dans la simplicité. Amen. Amen. Elekela ki bango. Amen. Amen. Dans la simplicité. Et on va être écrit rien petit truc. Et yé na mutema na yelbete atana zana bango sans. Oh moko wana kenda ki wana tikalaki. O ya bunga ki je vais aller les chercher. Na okende ko luka brebé égaré wana. Parce que Dieu souffre tant on a nombre à compléter. Ce n'est que quand le nombre sera complet, à ce moment-là que nous allons partir. Amen. 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 Au commencement, là, c'était la parole. Nebandeli, c'était la parole. Ndiko moko yo mona ndiko na biso fwa ngalobi mais na komaki na assemblée moko baza côté frère Branham Zamba sele makamu minene pour lui dire mais kuna basele minene bongo yo. Voilà. Amen. Amen. Mais Jean-Baptiste n'a pas fait de miracles. Amen. Amen. Mais il a présenté la parole. Amen. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'était ça. Il y avait aussi une prophétie pour Jean-Baptiste.
babete mwana oyo akozala boye 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 na boye likomi mpe ekokisamaki. Amen. Amen. Babete bamiracle ezaka mopanga mpona komemona liloba. Mais soki ekoki komema moto na liloba te na miracle na yo c'est vain. C'est-à-dire osali no eloko moko te. Parce que le problème était tokoka komema bato na liloba na Nzambe, c'est la parole. Eli ntango atambolaka, dernière chose ayokaki la voix. Amen. 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 Ayoki la voix douce. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Paul atambolé, les autres n'ont rien entendu. Les saluts te disent, moi j'ai entendu la voix. Amen. Ils ont vu la lumière, mais la voix. C'est-à-dire, ce n'est pas le problème, il y a un miracle. Non. Mais nous devons comprendre, l'écriture, Matthieu 24, 14 s'accomplit maintenant. Amen. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, en guise de témoignage. Et qu'on a fongoli l'éternel. Pour que le monde mobimba yuka liloba oyo. Ba yoka liloba. Ba vite na munoko na biso, nous devons louer le Seigneur. C'est-à-dire, ma bonne na biso soit accompagnée. Na ma oyo ezali koloba kolekosala na sikoyo. C'était un temps de visitation. Jésus-Christ allait là qui c'est Jérusalem parce que vous n'avez pas reconnu le temps de votre visitation. Voilà. Amen. Amen. Mais même maintenant, Dieu visite son peuple. Sortez du milieu d'elle. Venez à la rassemblement. Boyoka mungongo na zam. Amen. Amen. Sortez. C'est le temps de la grâce. Amen. Maintenant, allez, pour que ba oyo yanga baya. Mais ba oyo ba kozonga kati na ye. Parce que ba witaki na ye, ba kozonga kati na ye. Amen. Eva witaki na Adam. Tango Adam abimi boya tali alobi non, celui-ci. Amonaki ngubute, amonaki ba éléphant habite, celui-ci c'est os de mes os, chair de ma chair. Amen. Amen. Maintenant par la foi, lui te bazo ko foi, c'est-à-dire Christ en nous. Il va arriver que maintenant nous serons en lui. Amen. Amen. Nous serons en Christ. Maintenant lui il est en nous. Il toque. Ça me fait mal. C'est là que Dieu dit que je souffre. Paul dit me persécute. Oui. Quand quelqu'un ne s'est pas encore repenti, c'est une souffrance vis-à-vis Azam et Nabiso. Amen. 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 Dans leur bouche, il y a la louange. Et parce qu'ils aussi ils ont la parole. Ça on parle maintenant pour la lingomba. Amen. Amen. Pour mettre place na biso, biso peut ozali na mupanga. Et la glaive a deux tranchants. La parole de Dieu, vous va dire ezali le la mupanga. Amen. Kuna na mukanda na ba hébreu. Amen. Pénétrant. Tranchant, eza koyeba makanisi na bato. Les pensées, eza ko sosola. Yango frère bana ko tala boy. Tant que le comme tonda ki makati na Dieu c'est atonda ki katikati na ya koyeba mena ba penser aba. Alors je dois toujours écrire wana avec la parole. Pénètre. Il va mettre ma bonne de lui ezali ko kende na ba remerciement na Apocalypse 5 au verset 8. Apocalypse chapitre 5 na verset 8. Ba bete tangu kuna Babi, quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Alléluia. Amen. Ma bonne délit à bas sainte. Et ça a toujours accompagné dans la louange. Mais yo, au ressemble à yo lingité. Tout le monde qui a appelé, il y a louange de l'époux et il y a aussi louange de l'épouse. Amen. 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 Louange de l'époux et de l'épouse. Yemoko époux azalobanine. Je suis Dieu miséricordieux, compatissant, riche en bonté et en fidélité. Avec ces jours-là, quand je vais ramener Israël, je vais les restaurer. Amen. Amen. Qui seront appelés mon peuple. Amen. À ce moment-là, je vais exaucer le ciel et la terre. Et Amen. parce que beaucoup de différence. Pébiso épouse doit être épouse n'a réellement ta bonté. Amen. Nous allons Amen. louer sa bonté Amen. qui dure éternellement. Nous allons louer sa miséricorde qui dure éternellement. Amen. Nous sommes les alibas, louange de l'épouse. Il est digne de recevoir la puissance. Tout, c'est lui.
mais veut partager ça avec nous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le Saint nom de Jésus. Amen.